côté ba jeune fille ezandeni ana moi papa na moko boye papa na tsaka ya l'aise moi mbongo ba jeune tala kaka calcul moi papa moi so kazazi moi jeune fille na olengela ye ezano mabe quand kata bible wana ezana mwana moko ka komona kaka pamba mona ki bolumwa papa na yeka komona bila kelima komona pamba e bongo yosiko ojwa kati mayuku na pe mayuku bo umeli pe boselem suba ba ina ne 2 à 3 ans mayuku na pe wana niti nga bona préférant nga ba papa ya solo. En tout cas, félicitations yo mon dimi et pour battre bébé ba wangana yo ndimi. So bon ba wangana kwa na bango. Nga préférant ba père. Pourquoi vous préférez ba papa? Parce que ba père ba sola bien. Ba père ba sola kiloté. Ba père ba sola kiloté, ba père ba sola bien. Do père ndaza no ko simbeka na lindefu boy. Abambi yo sang. Do parti na prix na. Mais ba jeune 100 et bon na libéré za combien? Yango mona misala pezo yate ongo ka chômage yo zo mona ka ke ozo kemba o kende kopi bo simbite okeza contenu ya ba moni mero abotio différence ezate na mero abotinga bango nyoso baza ba mama soki na moni ya mama abotinga te na yo mona ya mama na soki na moni ya eza malédiction na opesa ba jeune fille conseil na ba jeune garçon o bomo na sima wana na ba jeune garçon na ba jeune fille moni na sima na biso ba o wana sor na bango ba o balandaki batata batikali kaka na butu omona e na super wana Mbote na bino bandeko balandi émission Alekune Malebo, vraiment une émission de le choix mi présenté par votre humble servante Tania Mbongo. Na pesi bino vraiment bambote ba meilleur vœu bino ceci ka bozali bino bo message kolande site na bino News of Congo is vraiment une émission na bino Alekune Malebo, une émission de le choix mi présenté par votre humble servante Tania Mbongo. Na pesi bino vraiment bambote besi ka bozali. Merci beaucoup na junior na kana caméra de qui code na réalisation. Bandeko langa il le vraiment toto partager sujet moko le lot toza na groupe ya standard des jeux de Londres tozo le bela sigeni tozo le bela lelo na Kinshasa to komi komona ba jeune fille bazo préférer minko bimana ba papa donc et commis vraiment eleki et commis vraiment makasi pardon ba jeune fille bazo bimana ba papa ba préférer mingi ba papa batiki ba jeune to éviter pourquoi et puis ba jeune garçon le ba préférer mingi ko bima na ba maman bazo benga ba bébé bouchou ba bébé dans ba terme belé vraiment le lot to ambi groupe ya jeux de Londres standard de jeux de Londres to za na bango awa bozo mona simala ngai vraiment tozo mekepe ko partager sujet oyo tozo lobela vraiment constant obiso Alekune Malebo to sali donc tozo lobela ngo donc et la vice versa ba jeune fille bazo préférer ba papa et puis ba jeune garçon ba préférer mi ko bimana bango na ba maman et tout to ebite za pona nini le lot tozo lobela sujet wana mutu na mutu ko pesa point de vue na ye par rapport ya sujet na biso o toza nango lelo to bandana nani Margot bonjour meilleur venayo. Merci pareillement Tania kitoko pe tayi donc kitoko pe na tayi so mutu atali. Et c'est quoi merci beaucoup Lelo qui vraiment si jeune aime le bela lelo pourquoi ba jeune garçon bo préférer mi ko bimana ba maman bo benga bino ba bébé bouchou ba bébé ba terme ça tellement ébélé et puis vice versa ba jeune fille ba préférer vraiment ko bimana lelo na ba papa ba kimi na bango ba jeune to ba te po chômage ya na mboka to ni tozo e baté donc na bandana préférer mi ko bandana mibali to bandana mibali pesa biso par point de vue non par rapport à si jeune biso ba bi lelo ba jeune fille bo préférer mi ko bimana ba père botiki ba jeune et puis ba jeune pe na côté na bango ba kona bango bébé bouchu ba préférer mi ko bimana ba mère batiki bino ba jeune fille pona ngana oloba boye ba mama ba komi na ba jeune ba papa ba komi na ba mikie bon eno likambo sikate salama nango ba mama mususu tellement zana na makasi wana posé salama nango pourquoi salama mais la kala vraiment ça a bon to comme mona ngo mona jeune fille papa moi il y a 50 ans jeune fille moi il y a 20 ans pourquoi bon et bando salama nango mais et cela moi robata maman obwe suko babimiso na poisa mama suko bimi na poisa pas kasi parce que son des sous-souté ba vraiment trouvant au normal maman mo boye ana papa ni momo nanda ku papa makasi ya sous-souté suko mama na ana posa mo ba sentiment fo mo ba nini elwara suko moi jeune mo boye na mupandi a sepelisa ye
côté ba jeune fille ezandeni ana moi papa na moko boye papa na tsaka ya l'aise moi mbongo ba jeune tala kaka calcul moi papa mo so kazazi moi jeune fille na aolengela e bongo moi vraiment que moi tout ça par exemple moi na oza na 20 ans comme na papa oza na 60 ans moi déjà mutakala même chose koko na e parce que comment déjà mutakala ya mukolo bongo eza déjà lisumu asa papa na même chose ko zape koko na e ba misusu eza ba koko na bango ba bima na bango bon et le bama bongo na monde lelo lisu bongo te oboti mwana na yo oboti mwana na yo et puis avec présenter papa mukolo bongo atakusa bala ete atakundo abida na ngo shida et pas na yo trouver on est normal non pas na ba misu c'est normal pour na nga personne na lingala nga te na kati ya idéologie wana eza sentiment ya likamba sentiment te des personnes parce que le sentiment bakanga ngo te on comprend sentiment to zo partout et les sentiments oui to zo partout peut ça ce point de vue non par rapport à ça ngai na sujet o eza non premièrement nous tozana to ya souffrance élevée to ya infidélité comme élevée et to ya impuissance et comme élevé sexuel oui et comme élevé ozo mona maman mo ya mukolo avant dans la perpète sentiment que au plein niveau naï mais à comment sentir peur à comment ma faiblesse mon boui c'est en face andé aïe pena ba jande ba piso boui pour tous allons na ba force toi fraîche comment tant peu ma souffrance c'est ça trop mais on a quatre mots le chocho non sang non cédé on a bébé quelque part. Bon, si on a le bien dévoilé, parce que à la cadeau et ça, moi. Voilà, David, ça va comprendre parce que nous avons appuyé, on faut comprendre qu'il y a pas un monde. On a seulement appuyé parce que la vivant. Vivant pour rendre la vitesse. Nous allons prendre même mais zone sous l'andenga Congo. Dans mon équipe la réalité, la PC on peut faute mais la PC on peut faute. Mini quand on va dire les secondes, bah mi bo marandi. Vous comprenez? Ceux qui tiennent fier que admina tata mbongo ya ozongi la kabino ba jeune. Yango que idéologie te souffrance. Ndeti nga pena be boulot rien. Vous comprenez? Vous avez un temps pena be 2 mois un pays na kata move. Ce qu'on a kangwa mer comme roboye. Ah donateur la ngalula Argentine on boya te. Ya comme bête avec mon panti de façon qui tendez dans sa boue. Moi qui papa ba mère. Ok, merci beaucoup. Ya Pichu et Bisona par rapport à Sigène à Biso à Lélo. Méchant. En tout cas, si je salinga bien, salinga bien ma casse. Tu passes à bébé. Ah, non, bah je na linga. Voilà. Ngai bah je en tout cas na linga ngoku to tata muke. Ngati ko na méchanine. Ba père oyo bazo baby sa ba jeune fille ya batu. Bana bata mikie. Ba papa ba baby sa bango et puis ba ba oyi ba te ni ba sala. On a déjà sali vie. Yo na no sali vite. Ozape na droit que lobby, les loto lobby ozananda kuna yo moko ya libala. Siko ba saleli yo likola téléphone. Obi ba olanda ba téléphone. Android de loko zo boma. Nakabelo. Android, Galaxy, Kabelo ndezo boma bango. Mais babi ba j'aime ba ko pesa bango te bino ba ko ka. Eza mabete malembe on a pesi yango na zana. Oui, la poigne. Obi, ba mikolo wana. Mai na bango za mabe. Si mai yo na zo pesa ka yo erni, azo boma vie na o. Eza mabe ne expliquer na biso na mai on za mabe. Eza na limba moko. Limba moko. Yoko kene na goûter. Soko kene na goût vie na o kufi. Soko keka et pas la bino ba djebolo beza lim parce que pas ba mère siko ba jeune garçon ba so bimana ba mère pourquoi ils ont condamné ta biso bango na kopesa bango mi biso nyoso na zo pesa ndi conseil eza ba jeune fille eza ba jeune garçon na opesa bino conseil omoni komona nanu mutakala ya mama o ya botio eza malédiction yango mona misala pezo yate ongo ka chômage eza yo zo mona ka ke ozo kemba o kende kopi bo simbite okeza contenu ya ba omoni mero abotio différence ezate na mero abotinga bango nyonso baza ba mama soki na moni ya mama abotinga te na yo mona ya mama na soki na moni ya eza malédiction na opesa ba jeune fille conseil na ba jeune garçon botika kosala biloko wana bino bato bosala kango botika kosala bana basi lokoso eboma bino te Android Kabelo Galaxy oh tuna baby oh eloko bebo ebima
ozoyeba te lobby cause ezala nini ekangi yo mabota okobota lisusu te okoleka na nzela ozwi mobali oyo bokabwani okobota bana bakufi oyebi te ke olingaki papa moko boye oyo aza mpe na mwasi wana na ndako aza na pusa na ye me yo okomi okange air nyonso bongo vi yango ya bongo. Merci beaucoup mako yelisa biso na par rapport à sujet na biso ya lelo balobi baobenga obebe epoza bebe. Bon na ndenge pena idéologie pena na kosa bino te eza mabe. On a kanisi yo za bebe ozo. Naza bebe pa gelmi na ngalema mais non pena na zonga na ngate po na zana nunda boye na o pe roya na ye na ndenge mo idéologie mais mabe. Vous savez quoi? Omoni soki tokomi na ba niveau que mutu andimi likolo ya téléphone ami kitisi akendimia bimana ko ba jeune fille hein. Oui na lobela non premièrement ba jeune fille po na zonga pe na biso ba jo ba jeune fille oyo ba ondima ke ba bimana ba papa wana omoni ka mutu aza plus âgé que toi d'autant obimana ye eza no mabe. Quand kati ya Bible wana ezana mwana moko ka komona kaka pamba monaki bolumbwa papa na yeka komona bila kelima komona pamba ebongo yosiko ojwa kati mayuku na pe mayuku bo umeli pe boselem suba ba inane 2 à 3 ans mayuku na pe wana eza déjà mabe vous comprenez lokoso kaka ya nini loko ba fion pe ba komana système hein likoso ya pilipili na bière AVC boke fa na sanzete ba ema pe banze momoko emsu unze monga yebitoka mama banze moyoka na biete lokola lokoso otatonga toucher na litema lembi bo limbondo wani so père libéré mabe to kene na kokufa monde eke na okufa bongo parce que tango zo passer rapport na mutu moko bo oyo aza papa toto benga papa omona ke opena ke papa responsable banini eza mabe e mema biso na liwa ko pona bino ba jeune garçon bozo bimana ba maman bat baza pe ya maman bat bon biso mito ba torti ninja bon ya bino ba garçon pourquoi kitisi mungongo te na kiti parce que ndo lobi ba obima ba maman bat biso nde ba koba bino nde bo sabo ba maman bat problème te e le quoi marché yeti et le quoi net pas la bino ba marché te yoka na kende eza nango normal par rapport ya ba honnête nga pena marko mabiala ndenge batu balingelanga net pena boya msusuke jivin se kapia emsunde to solo la na ya zala na ngai pena nde to solo la to za biso bien ba conseil apé sanga jamais permettre que na se loka bo to de okikwedi au kamulanga matoyi yo kana so ekomeli mama mo balingi yo kasi na ndenge ka ndebi na sa fite boye na ndenga bolingo donc nde comme système ke bino bobi mana ba maman ba jeune fille bobi mana ba papa parce que so kana comme yelinga bon soka yele pena na love pena to kumbela ndenga no bolingo ki pala ngote na sa frontière mais na hôtel pe attention na hôtel pe finanga on comprend quand hôtel a déjà position moko position nga moko ngai marko mabiala na ndenga mabete pena ndenga solo nga sala ba jete pauvre za moko eza Nintendo te so na kufisi 5 nso etikali jamais na kosala yango te. Ok, merci beaucoup maman. Tu es pas na yo lelo oza moi si nyoso arefa kaza nanda kwa libala. Mais le to comme on a plus biso ba jeune fille to préférer ba papa, to tiki ba jeune. Encore nsu pas qu'on s'appelle na jeune garçon mais a préféré ka papa mo boyer et puis ba jeune garçon na part na bango, ba préférer na bango ko bima na ba maman pour ba benga ba bébé butu ba terre mais belé tara Kinshasa. Yo ko lo bani na likambo. Bon neti na nga vraiment non ba non na part na biso no basi. Neti nga bona préférer na ba papa. En tout cas, félicitations yo mon dimi et pour ba tebe ba wangana yo ndima. So bon ba wangana kwa na bango. Nga préférer ba père. Pourquoi vous préférez ba papa? Parce que ba père ba sola bien. Ba père ba sola kiloté. Ba père ba sola kiloté, ba père ba sola bien. Do père ndaza no simbeka na lindefu boy. Abambi yo 100. Do parti na prix na. Mais ba jeune 100 et bon na libéré za combien? Yo we bagati. Double. Pourquoi na to koma da côté mususu. Donc côté siko ya ba jeune. Ba jeune ba sola kilo. Jeune muso mona latika propre na nzela. Mais ora ke no defa jean na jean body na matete, ketch na makala. Ok ça ngo ya yiti. Bo kota na ba beto msaka na mbongo a debute ngo pe yo momo meli secret. Ye pa meli kuka wa kaneti. Siko ngata na na posa na moi likoso. Moi taba. Jo na poche rien. Yo nga préféré nga pena ba père. Mais bomi bomati. Siko yo préféré ka yo le bien préféré ba père. Moi sinon ta robal. Siko ba père no préféré bango pour na shida pour na liba parce que moi sinon ça rêve à libala.
Oui, moi aussi, je fais rêver Libala. Père n'a préféré était que le quoi Shida. Pour me soucier peu comme ma père réalité, papa lui a tué un anda. Et ça va que yo mon mis sur la bien. Sur la bien, côté qu'on a payé bakaka boulot. Père pendant pour mon azipi mis. Aye péché bien tangué bien là, a tué on a parlé. Mais jeune, ah le péché comme promesse. Ba promesse zelananu si le talala ranito mais so tali pe mingi ba jeune fille ba osala bongo bilongi na bango e bala na tena ba âge na bango pour nini du fait que oso fréquenter place moko eza trop ménopause na bolingo donc bolingo ke na ba niveau o comme chiffonner l'autre sukola na javel neti costume e bimi na ballon pour nini le koso eleki bana ba sitans comme neti mo jeune fille mo botu na âge ne ah on a âge mais bala na te et le loco pour soi crocodile et mon télé beau pédale. Non, jamais maya ba père on a même ça ba bon. Si ko yo le bien préféré no ba père, si ko ba jeune garçon ba préféré ba maman. Ba on pose encourager bango. Biso histoire kamot. Na ba jeune, na ba père. Mais ara nini yeba ko solola. Pe tambusa ngo vraiment na ndenge mo ya bien. Et futa nango. Ok, merci beaucoup. Maman, bonjour. Pardon. Pesa biso point de vue non par rapport à si jeune de quoi lobby a préféré ané ba père, jusqu'au préféré à banane. Bon, pour n'angapi na ba préféré na ba père. Pour surtout tali bien ba jeune. Et simba na ngote. Jeune à cause on est que non, na posa ya peut-être pantalon, na posa ya chemise, na posa ya catch. Oh, zela lobby fallait que cop mon boy. Attends, bon on peut transformer en kende cop ayo sans rayo. Au moins teke et simbate mais père da so le gars que non moni fana ke ko le bala bete ya zwa mbala mo donc ça que telengana so ndeni et to bima direct donc tant to bima bon yo mo po comme bien si ko bon père wana so za âge mon na papa na bon soit âge mon papa na ngai mingi ba père wana baza pe ba marier parce que père oza libre na éviter soit soit ça ma ramener mususu mingi baza ba marier ne ba ilanda ba jeune fille oh wana ngotenge talinga tata maza marier tenge talinga te ngonga za ngo bezela mbongo pono kenanga pa monter na peut-être que to comme banda ko morso bandeni moi za ba retard ko revali libala te bon na revali bala mais na perte na revali bala na o chineka ezaka moko benda moi ezaka likambo ya likonda kaka ya likambo ndeka ya mbongo ebela ba jeune fille ba obala te oh kasi bino bana mbongo te boki ne babi bo solo la solo mama yo kati li pala senga ni ba million eza li solo so na famille tu comprends ya li solo so na famille pour kala te bo mona ba jeune fille ba mi comme ba vendre. Vraiment, merci beaucoup. Parce que ce point de vue non par rapport à si jeune soit le bandego babi bon ba préférer à ba père et bon yo. Te ngana préférer jeune. Pour jeune qui jeunesse na ngai, so na okumbelo na mbai na ngai jeune toke musika. Mais père na okene musika ti. Exemple no ezana ya camarade na ngamuko. Nde ya lobi ka oza père pona mushino oshine suka yipa oshina uti. Ya shino nzoto yo shinyembo. Camarade na ngamoko alanda père. Père azana mwasi azana na bana ko bakana bana po aza homme marié parce que mingi ba père na bazama si aza vraiment homme marié mais aso ayo komata ayo komana zemi akene na ndako ya père te aza pa na bango siko musano ni na père et bon ba jeune garçon ba préférer mingi ba maman maman wana siko etali ba jeune garçon OK merci beaucoup vraiment ya pichu na invité so koloba nini tani ya ba petit baza ko sambuye conseil gratuit dans pesa bango mbongo wana eke boma bango lobi ne ma kwa uti loba awa moni ma kwa lobi o 2017 si to koma na ba 2020 donc bango na bango ko ba koma balele ba koma déjà balele bazalaka mais ba do ba ko bakisama po to biso to koma veno talika petit na betana ayete nous on prend to abimana père na bino maman na film et ça n'a pas problème te abimana mais conséquences yemoko hérité ya lobby. Merci beaucoup vraiment de comment on a souka vraiment si jeune na biso mbote na Didier basket et puis tu peux ça na conseil et puis to rekota na ba en tout cas conseil na opesa na bande kunanga ya basi et puis ya mibali bino batu bosala ka ba makambo wana ki mama moko boy alingio yo po landika ka po akosombelo body akosombelo pantalon po yo moko kosomba te lelo te mais lobi na yo po ko matata okosuka ndenge nini bongo biso ba jeune fille
lobi na biso ekezala nini tango zolanda mbongo ya papa oza na posa libala te oza na posa te yo pola alliance ba jeune fille nyos ba jeune garçon nyos ba yebike yo bima na ba papa nana kolinga yo. Merci beaucoup ba mère vela bat nyos ba mère vela nga to pesa ngo de trop mais to pesi ka na bat nyos ba linga biso mingi na Suisse to pesi na Paris to pesi na France to pesi na Belgique to pesi mais sauf José Delon décidé à biler les faciles à carrer kumu ya papa ya merveille maman Charlie Malula mama Abopia balobi merveille tangawis ndeka na Suisse wana zéro bosanate. OK, merci beaucoup conseil et puis ba meilleur vient ba kinyo so bazolanda. Ouais, conseil ezanga ke ngalo kwa na prière ki idéologie wala ngala ebité bino soki bo profiter na tanini po vinyo so yango to osala na vie faut yeba ke okufa no lobby mais so okuta une occasion régner donc on a encourager ba tout péter balanda idéologie nanga po na ngala ebi déjà place ninga la ozala na pesi mbote na José de Londres na musika wala mo leader président la ngai mère Charlie Malula na bo santé bato yanga na ngola boda boda gango l'élastique na pesi falanu kangala masolo se bandaki na pesi petit kimwanga mon ami personnel yo bunda po na ngai gloire mokoko code ya poto tonton Benoît Omangelo na pesi batete la nyonso tout bande kwa tonton Benoît na poto na Belgique mbote na bo santé Armani tungisa grand frère propre idéologie na pesi meya vient na vient na ngambo mamebeza na ya nga Nicolas na ya nga Amazon na Paris na batonyo so balinga nga bonyo so balinga groupe standard. Ouais, conseil na pesi bandiko na biso abasi ya bandiko na biso mwa mibali tutika compensation to landika ka souffrance na ba crise ndenge to memela to kota mabela avant pombo pe pesa na ngo bonheur te na sambo ngo pe to sa le roté peut-être nini to memela to ba conseil ka bandiko na biso ya basi ba papa o ba nga ba bébé ba génération na ba mama o ba nga ba bébé génération il faut que tu retraite, tu as ma bonne délit pour toi bannir si je dans le monde. Vous comprenez? Na zone pena na boulé. Bambo tu n'as bilé na petit na serre na espérance ma banque na kassorand. Ma son na rigen wanga na Allemagne. Na petit père ali qui na propre. Mon beau jeune dombé les bibliothèques autrement dit na konda na katangola. Ndenge ba respectaranga ndenge papa na ngai o abota ngai alakisa ngai ponga la mona mbila. José de Londres sida bilele o ya Charlie Malula mama Bopia ndenge alakisa biso ponga la vanda na pala José de Londres na vanda na landa ba conseil a vende vendo vanda pena tali saboto 22 personnes biso de na palais a tali sanga ta boye bobo na profiter na mwa blo ebele ndala kisanga yanga pena tele vient nga sala bongoti nga pena osani na Olanda kaka vous comprenez et ça vraiment que na batunyo surtout bo sala et surtout ba jeune fille botika na bino ba papa wana ba olexela bino ba air kalate bo mi koma ba vendre mabe botika ba mbote na ngai belé na pesi mbote na bato bolinga ngai vraiment Rachel donc na pesi Rachel pena ba mbote belé siko zali na bosenité falon siki yanga ndeko le boss Zoro Mabiala na pesi yo ba mbote belé Christivi Fiti voilà plus 243 au 900 20 83 11 plus 243 920 83 11 moi benga sur WhatsApp imoto sololi moi ba dédi moi ba conseil na bino vraiment et que ça là vraiment donc Rachel Maninga boss to poussa na côté ozwanga na sima na la kisayo sort ya makambo to loba yo moko bazo cameraman azwa biso kaka azume na musika dans la kisayo sort ya ba jeune fille oyo balingaki batata et puis tala ndenge basuki nasi tot balukaka bo cameraman azume na sima kuna lelo batikali kaka batu balala ka libanda o bomuna na sima wana na ba jeune garçon na ba jeune fille moni na sima na biso ba o wana sort na bango ba o balandaki batata batikali kaka na butu romona e na super wana bakomo yenga moni sort na bango non ba o bomona na sima je vous signale que donc toi na lemba terminus super pardon ba o bazomona wana donc junior na kazo ben na bilili ba bi ba o ba bimana batata sort na bango wana ba o pe ba bimana ba mère sort na bango pe place wana bazé belé place wana bazé belé na ba noko na ba jeune fille ba petit ba otekisa ba teki ba petit ba otekisa
toyebi baoteka madesu baoteka loso bafanda te bakoma nde wana bango nde baza wana bazala na bango kaka wana donc chaque jour petit moko alibéra 8000 po afaze milimo bapeke latalata. Ok, merci beaucoup. Kana makulu tumbudi na pesi mbote nanga na Alphonsine Bibomba mutema papa Teo mama na Jemima na pesi mbote nanga na ba bébé na ngai na mama nanga na papa nanga Katangola papa Walingonda na Luanda na Sapu ba gros bisous. Mbote nanga na pesa mingi na Igo na kata Luanda mobala mbinga otali mobala luli mobali na grand tata na grande sœur nga na kata Dirba na Afrique du Sud ya nanga oleki na famille nyonso mote pela rapé kufa o petit na mote nanga na Jemima fia taille mima o mère aleke mote belé na bébé Sevia na bébé pa bota misika. Ok, merci beaucoup. Conseil, puis Bambote na bateau, nyonso bazo. Mbote na pesi na président nanga José de Londres Sida Bilele, na pesi mbote na mama Charlie Malula, na pesi mbote nanga Madololo esiko zali na France ya yo yango. Oyanga ipe ciel bleu Bafosset na Angola, ciel bleu Bafosset. Sala kaka ndeko lobai pour na Marco Mabia langa na zali. Ok, merci beaucoup. On a vraiment tokomi na suka boki vraiment le loto lobela qui sujet pourquoi ba jeune garçon va se préférer ba maman et puis ba jeune fille va se préférer ba papa. Boki ndenge bande kona biso ya groupe standard de José de Londres ne ba lobby ba s'exprimer na micro Tania Mbongo vraiment na caméra ya Junior Naka. Boki ndenge ba lobby donc etalika bango ça n'engage que et boki ndenge ba lobby par rapport à sujet na biso ya lelo. Merci beaucoup na Junior Naka na caméra de qui que de réalisation na pesi merci mingi na sponsor officiel de l'émission Oyo Rachidi Koupa na pesi vraiment merci na Zoro Mabia la liste monde bon bateau vraiment beau mais sika bozali maman biso spécial ba cheval sans tâche ya le choami merci beaucoup na famille nanga mobimba famille Mbongo famille Wabi Dadi Kitoko alanga Nzembo pardon famille Kitoko mobimba Esther Wabi Esther Kalema na Belgique Mami Chowabi donc bat nyonso vraiment Christian Spondiba na Djobour la mine Luba na Pretoria vous êtes tellement belé vraiment petit ne bambote ba merci belé on a te écouter prochainement na numéro mon souci ya sika ya émission na bino alo kin male bobo tika la malam bye.